balanda yango. La mise au point du parti, c'est à peine des propos que vous connaissez déjà. Donc, Monsieur Corneille Nangaa, mort politique pur et sang, pour les actes de discrimination, de persécution que le régime de Kabila ne cesse d'infliger 2001 à ce jour. Cité notamment de son élection en qualité de député. Et voilà 15 membres du parti et du même supplicié. L'occupation, les pillages et la destruction par la Cour suprême de justice, les 28 décembre roulant en pleine perfusion et sous l'aide en dépit de l'opposition du médecin soignant, privé d'une fois, plus d'une fois, dans sa cellule et enfin de sa citoyenneté, de sa application comme j'ai mieux tiré au regard des caractères de M. Corneille Nangaa. Alors que la CENI ont pris les condamnés à mort, les condamnés de la Cour pénale, dont la déclaration reste à la fois évaluée à 4052 personnes, 175 hommes et 800. Lorsqu'il a parlé d'une procédure spécifique, cette loi n'existe pas, c'est du mensonge. Il n'y a pas enrôlé les condamnés de la CPI. Attends, IMLP arrêté le même jour avec l'honorable Franck Diongo. Et dans le même circonstance de temps, Sali Bokunga Maris, la carte d'électeur est là. Il a été condamné à... Et monsieur Maris est dans la salle. Nous avons du refus de l'enrôlement de Franck Diongo. Là, vous verrez le nombre d'enrôlés. La lettre du ministre de la Justice qui a condamné l'État congolais. Donc, vous en appui de la loi. Donc, vous avez enfin cloué au pilori. Au secrétaire général, il y a un mouvement dans le Kota ya Lingala, Maloba Mamokonzi, il y a parti Ndeko Franck Diongo Nanzela, il y a secrétaire général Nico Maengele. Nanzela Yabitando Mike, MLP, Mouvement Lumumbiste Progressiste. Elandaki Nabokebi, Maloba ya mwana mboka Corneille Nangaa, Natina Yakoboya Kokomisa, Molobeli ya bana Congo, Ndeko Franck Diongo, na mukanda ya maponomi to biangi yango liste électorale to kopimela ye carte d'électeur. 1. Maloba Mananga, bokomisi kombo na baboloko ekeseni na bisika nyonso. Bato oyo seni akomisi kombo na boloko ya makala bazali bato baye greffe to basali ya lotomo ya bosolo oyo babiangi justice, oyo bazali na makala batindelaki ye motango ya bato kama liboa, motango ya bato kama liboa.
na motango wana kombo ya ndeko Frank Diongo ezalaki te. Wana maloba ya nanga nazali koloba. Nanga alobi lisusu ndeko Frank Diongo bakangaki ye mpe basambisaki ye na esambiselo ya suka to Cour suprême mpe bakatelaki ye etumbo. Sikoyo nzela seni ekomisa ye ezali lisusu te. Deux, eyano ya MLP na maloba ya nanga oyo nauti kotangela bino. Pona lingomba ya politique tobiangi MLP. Nanga azali mwana ya bitinda ya ndeko Kabila na mayele na ye ya mabe ya koluka koboma molobeli ya bana Congo ndeko Frank Diongo na lolenge nyonso. 3. Lokuta ya nanga na boloko ya makala bakangami nyonso bazwa ba carte de lecteur na bango to mikanda ya maponomi. Motango ya bato nkoto mine na tuku mitano na mibale to 4052 katikati na bango basi bazalaki nkoto misato na mokama moko na tuku nsambo na mitano to 3175. Basi bazalaki motango kama muambe na tuku nsambo na nsambo to 877. Bato kama libwa ya nanga bauti wapi? Oyo biso tolobi euti na mokanda ya suka ya bakomisi ya bokomisi bato na boloko ya makala. Oyo mokonzi auti kotangela bino PV de clôture des opérations d'enrôlement na prison. Na nyonso maloba ya nanga ezali lokuta pe kobuka mibeko na tina ete bakangami nyonso ya makala na ba oyo bakatela bango etumbo tina liwa bazwaki ba carte de lecteur na bango na ba oyo esambiselo ya suka to Cour suprême ekanga bango bazwaki mikanda na bango ya maponomi na ba oyo tribunal ya mokili mobimba to CPI bazwaki mikanda na bango. Pona nini te Frank Diongo molobeli ya bana Congo azwa ya ye carte? Bana mboka bososola na bokebi ete pona nanga pe ba oyo batindaka ye Frank Diongo azali na mibeko ya ye moko oyo bakanga ye bakongole nyonso oyo bakanga bazali pe na oya bango mibeko. Elingi koloba Frank Diongo azali mopaya na Congo atako bapaya baleki ye na lukumu. Elingi koloba ete Frank Diongo azali moto ya konyokolo
azali moto ya kosambwisa, azali moto ya koboma pona bokonzi ya Kabila eumela seko na seko. Bapanzi sango ya mboka Congo Talatina MLP na munoko ya Frank Diongo na nzela ya secrétaire général pe na munoko Mwangai Mei to biangaki bino pote kolimbolela bino pona nini tofundaki seni na ndenge azali kotosa pe kosala bitinda ya bokonzi oyo esila, bokonzi oyo ezali kokonza mboka na nko to na kanza, bokonzi oyo etosaka mibeko ya mboka te pona konyokola bato. Natondi bino botondi. J'invite messieurs les présidents de la commission électorale du parti qui étaient aussi responsables de la délégation des témoins du MLP affectés à la prison centrale de Makala. Maître Christian, vous pouvez venir avec votre macaron en tant que témoin et dans 30 secondes, vous nous donnez les témoignages par rapport à ce que vous avez vécu. Vous passez, vous passez. Les enrôlés à prison centrale de Makala là-bas s'apprêtaient déjà. Réfi de signer. De clôture des opérations. Vous avez vu ma carte, mon nom figure là. Et cette mention-là, c'est moi qui l'ai faite. Nang a parlé de 900 alors qu'il y a eu 4052, donc 3175 hommes et 877 femmes. Donc, c'est qu'il a, comme l'a dit le CG, menti. Nang a parlé de la police venir signifier au président national qu'il était éligible. Ce qui n'est même pas le rôle de la police, mais ce n'était pas la police. Puisque cet incident s'est passé après qu'il y ait eu évasion. Vous remarquerez que non, si vous allez en prison, après qu'il y ait eu évasion, le 17 mai, la police n'est gardée que par des militaires, accompagnés de la prison, accompagnés par les DA de la prison, le directeur administratif, de plus de 30 militaires. Donc ce que je vous dis là sont des témoignages vrais que moi-même j'ai vécu. Et c'est moi qui avais monté tous les dispositifs pour que l'honorable se fasse enrôler ces jours-là. L'honorable a été expulsé du centre d'inscription par des militaires armés jusqu'aux dents et non des policiers comme Nanga l'a dit. Et il n'y a pas eu d'appel à jugement. Tu vois? On a quoi à carte? On a pensé comment CPR carte. Ça. Au moins on a quoi à CPR carte et enrôlement à CPR carte. Elle est condamnée. Définitivement. Donc, quoi président? Bon, Zoomé, centre d'inscription CI, CPR carte. Le monsieur peut publier les résultats.